Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Et félicitations. Félicitations. Papa Sadam, moi là quoi, hein? Il y a un Katia. Et place ya vandi soyi toke kutala biso nyoso tokoyoka mawa balukela ye na acte ya sali balukela ye sika na ye ya kovanda wana kozala pe façon vraiment ya ko remercier surtout pour sa sécurité. Yo na oyat yo yo Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Attaque ça la légitime défense. Bisoto monaki eloko au police sala ki ezalaki eloko moko ya ko encourager yango. Tokozela te tango muto akufa poto e bandingi na ko encourager to loba makambo malamu pendant kazana bomo isusu tazo boyoka te. Yango to monaki ete esengeli na biso to encourager to appuyer et ba nous surtout bazali na besoin ko chaye liboko po akende liboso surtout na metali sécurité na et puis ko senga na bakonzi ya likolo soki esengi na bango ko matsaye pe grade ba matsaye pourquoi parce que alakisi biso sens ya professionnalisme soki ezalaki pa o musuto ebi wana ezalaka ta 6 morts 26 blessés mais alakisi biso kaza vraiment professionnel. Mais avant que to benga bourgmestre pour na mona et par rapport ya et benga molongi na kozala bref, je serai bref. Na ceux qui na loba na français tout na lingala. Cet acte-là a sali bisunyo sotolanda ki yango, nous l'avions salué. To CP là qui na yango parce que akzala ki na danger, ayaki ko intervenir pour na ko disperser ba gangi wana nde babandai ko tia mobulu na quartier Mombele. Gangi mususu apekisi alobi tika eloko zo sala. Tika machette wana ya simbi machette azo continuer et puis comme qui na niveau que aya akataye et comme heureusement azalaki na arme nde abetaki tango abetaki arme avisaki na mutute avisaki na tolote abeti na lokolo avec professionnalisme et puis aviser abeti na droite bengaka yango légitime défense bato misu balobi te lokwa ya zalaki na arme il fallait pas luka arme non. Légitime défense des alaranini. Tango ba attaqué yo, mbala moko, okuluka o riposter na nyoso zanango na maboko. Yango wana ya salaki, c'est un acte vraiment encouragé. Tango totalaki yango, ngai biso tozala pe na organisation moko to bengaka yango 3+, to lobelaki yango. Na kati ya 3+, to lobeli, to lobi non, c'est vraiment un acte à encourager. Il a fait ça avec professionnalisme, ce n'est pas pour rien que lelo ata bakonzi ya mboka, bakonzi ya l'état, ba yambi payer pour nako remercier en tout cas na remercier et puis na profiter de la tribune pour nako senga surtout na bakonzi to ebike awa toza na maison communale gouverneur akolanda biso gouverneur a tenu peu compte na ye aujourd'hui a communauté symbole ya lutte contre la criminalité lutte contre bakuluna ye moko a commis visé place ya Zovanda bazotia emiso en tout cas bakonzi ya mboka batala eloko wana na lombangu penza batala yango balukela ye moi esika ya kovanda o ekoki parce que eza ya kobomba te place ya vandi soyi toke kotala biso nyoso tokoyoka mawa balukela ye na acte ya sali balukela ye sika na ye ya kovanda wana kozala pe façon vraiment ya ko remercier surtout pour sa sécurité et lobby s'occuper projet que la réforme à la police, c'est parce que nous l'avions toujours dit qu'il faut basa la paix brigade moko anti-kuluna. Hein, ils allaient brigade spéciale, autre bengi brigade anti-kuluna. Ben il est mal à bouer puisqu'il y a là qu'ici déjà professionnalisme naé et ça ben il est mal à récupérer pour la cocotte sur la brigade wana. J'ai dit et je vous remercie.
Nous allons inviter Maman Bourgmestre pour son mot et aussi remettre l'enveloppe et le trophée 100% Bopeto na policier Ibanda. Bonjour à vous tous. Bonjour Saddam. Totali biso nyonso ba vidéo. Motema na biso etondi na esengo po ozana bomoi. Parce que bana na biso ba koluna bazui audace ya ko saccager population en plein jour. C'est très dangereux. Et ngai maman ya commune à Kinshasa, maman porteuse de vie, là ndeko na ngai osé tolobi tolingi kotikala boite tolingi tolakisa na mokili que tomonaka bavu bapolisier basalaka na bavideo epanzanaka tosekaka bango soki mpe policier asali eloko ya motuya lokola oyo ndeko Saddam asali il faut to vanter yango asiblaki lokolo juste pour neutraliser payer à se sauver na kombo ya babourgmestre nyonso na kombo ya bana ya commune à Kinshasa na kombo pe ya bamama nyonso oyo tobotaka bino topesi yo félicitations topesi pe mbela na mokonzi ya biso papa Gentil sokokoki kotala ka ya vaillant policier na yo oyo alongoli bapolisier soni atie soni na bakuluna tokokozwa élément oyo po banditisme ya bana na biso ezala revue en baisse tobombeli yo mwa enveloppe moke tobombeli yo pe trophée mpona kolakisa ke ozali molongi. Équipe Magazine 100% Bopeto, le trophée 100% Bopeto qui a été lancé par l'autorité urbaine de la ville province de Kinshasa, ensemble avec Madame la bourgmestre de la commune de Kinshasa, nous vous déclarons meilleur policier de l'année 2022 et félicitations. Félicitations. Enveloppe et outils personnellement na esika ya maman bourgmestre ya commune ya Kinshasa kaka ninga lobi maman porteuse de vie ezali peut-être que mon nango moké mais ezali symbole pour na kosunga yo parce que aujourd'hui il n'a plus un téléphone aujourd'hui il a des problèmes oyo ba komi ko landela ye oki ko sunga po somba téléphone oki ko sunga pour que o somba eloko mususu ba obe ba ningi ko sala plus que oyo bozawana bo lukako lukai. Papa Saddam, moi loko hein, il y a na katia. Et en commando, merci beaucoup. Oyo eza policier na bino o bobengi commando Saddam Ibanda. Puisque tous autres m'appellent les belés, Saddam Ibanda, tous autres wapi, Saddam Ibanda, tokoki ko aider comment, hein, batu bazo senga, ndenge bakoki kosungaye peut-être na moi loko, ndenge alobaki aza un peu en sécurité, place avandi, aluka changer ata moi place et sungaka epé pona okende musala, donc mutu nyonso akolinga asungaye atindela ata moi loko na M-Pesa, numéro na ezali 081 523 09 10 na bandeli 081 523 09 10 10 na suka donc na numéro wana bobenga te pona ko menacer mais bobenga pona ko encourager ceux qui peut mweloko ezali botindi hein botindeli na M-Pesa et kosungaye j'ai dit et je vous remercie.